Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino partout bozwami wana bambote topesa kavant ko bande mission na biso topesa ka merci na Seigneur kola mukeza habitude te bana mama eza ngolu ya nzambe tomoni susu jeudi ya lelo baba kuku oye maboko likolo pona mami si victoire. Bah vrai, bah abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère bozo mon miniature wana. Miniature wana eza bato a théâtre na biso. Miniature wana eza nde makambu. Miniature wana eza mama na mwana. Makambu na ebisaki bino. Na ebisaki bino bandeko nanga makambu na ngambu ya bato a théâtre na biso. Film ya tourbillon ezangisi bango kimia. Film ya tourbillon epesi tension. Bandeko nanga babi tension. Film ko nanu ebandite. Tomoni nanu premier épisode te. Comment naka extra na mukie mamsi abwaki balobi tension panique na kati ya RDC. Na kati ya film ya tourbillon bandeko nanga makambo eza. Makambo eza bana mama. S'il vous plaît, bandeko na ngai, partout ekoute la bino, bokoute une émission à cuisine Yannick Kituivi, bandeko na nga bo zapete, s'il vous plaît, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager, et que ça la cuisine Yannick na bino bien. Na fongoli ba caméra na nga pona memela bino émission o bandeko na ngai. Bandeko na nga ba kuke, bandeko na ngai ba vrai ba abonné na nga, na lingaka boye bandenge nini makamango ezo tambula, ndenge nini makamango ezo kende, par rapport ya film na biso ya tourbillon, par rapport ya maman na biso, par rapport na biso ba cook, na lingaka tout le temps bozalaka ka ligne, tout le temps bozalaka ka branché, boye bandenge nini makamango ezo kende bandeko na nga. J'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza Gatsby boyebi Gatsby ya SB mwana Sila Bisalu. Boyebi ye moko mama na biso Sila Bisalu Beckham Pomba Seni Rambo Docteur Sisi yende mama na bango. Ye wana bomoni na miniature. Makambo eza bandeko nanga makambo eza. Olalo la muki makambu na ngambu kaka ya bato a théâtre na biso. Na ngambu ba musicien na biso en tout cas kimi ekote calme vraiment ekota. Mais na ngambu ya bato a théâtre na biso makambu eza bana mama makambu ezali. Kota la susu tolali tolamuki Gatsby abimisi makambu. Parce que ba audio eza. J'espère ba cook, j'espère ba vrai ba abonné na nga boyebi voix ya Gatsby. Na kocha vidéo te par rapport à quoi par rapport à esa vidéo bino moko boyebi ka mambo eleka na mondo yo na kocha ka ba audio boko mona Gatsby ndenge Gatsby boko oka Gatsby ndenge moko azoloba. Gatsby ndenge abengaka Sila Bisalu mama njonga nde pesaka batu tension. Gatsby ndenge amesana na ye na respect na éducation. Gatsby azwi na classe, azwi na famille na ye, azwi na badeko na ye, ayebi ke mukolo aza mukolo, leki aza leki. Bokanga bien s'il vous plaît. Bokanga bien nde nazo expliquer bino bandeko na nga. Parce que kotala kaka Gatsby boy aza mwana moko aza bien éduqué. Kotala kaka Gatsby boy mwana fa oyo aza mwana palin nde tolobaka mwana ndaku. Gatsby aza mwana moko aza bien éduqué. Gatsby aza mwana moko aza bien éduqué. Na biango defa bandeko na nga. Éducation babota manango te. Éducation bazwaka ngona famille, bazwaka ngona classe. Bazwaka ngona ndaku soki po rater okozwa pe na église. Éducation. Kotala Gatsby ayebi ke mukolo aza leki. Ayebi ke mukolo aza mukolo fona tia na place na ye. Quel que soit tozo jouer na ye. Mais aza yaya. Ngana aza leki. Mais respect eza reciproque. Même soki Gatsby azobenga Sila Bisalu mama. Mabeza wapi bato akento. Mabeza wapi. Bofingi bolembi bobite to bando kota sko na bana to bando take to bebisa morale ya bana. Bandeko na nga baba kuku oye na ebisaka bino bozala mayele. Na ebisaka bino bozala mayele za na tina bino mo boyebi oncle mo ndenga lobaka.
babakuku bozalaka mayele kotala kaka filme na biso tourbillon eye tourbillon tomoni kaka extra pamba mama kutu nana tie premier épisode te epesi déjà tension panique na ngambo ya bayinya mama na biso epesi tension panique bandeko na nga filme non kutu okomoni ata premier épisode te balobi tension ezomata bokomi kosimba na bana Gatibi soki abengi Sila Bisalu mama mabe eza wapi Gatibi azo reconnaître que Sila Bisalu aza icône Sila Bisalu aza star Sila Bisalu aza mukolone na âge Sila Bisalu aza mukolone na musala Sila Bisalu aza mama soki abengi Sila Bisalu mama mabe eza wapi bato akento soki abengi Sila Bisalu mama eza na signe ya respect eza kaka te ke mama aza kaka mama biologique oyo abimiso na libumu non bongo na quartier tomona bamama baninga to ba bonjour mama topesa mbote bongo te botika kopelisa moto bolinga bopelisa bokokoka SB te parce que aliro bolingi bokende bolingi bobandokende kosimba bokota tina bana Sila bokokoka Sila Bisalu te parce que Sila Bisalu emona bokoka ete aza couvert par le sang de Jésus yango bozoke na moi na butu bokoki ete boye na moi Sila Bisalu na 2018 na 2019 azalaka na groupe ya SBT est-ce que makambo ezalaka bon manifester na ba commentaire s'il vous plaît babakouk non poser question bandeko nanga est-ce que Sila Bisalu nana salaka groupe ya SBT abanda ko jouer pa bandeko ne ba bengisi ake a jouer ba bengisi ake a jouer est-ce que makambo nyoto ezalaka te komona kaka Sila Bisalu ndenga créer groupe ne ya SB évolution nango réussite nango ezangisi bino kimia ekomi ka olalo lamuki boloba bolali bolamuki boloba bandeko nanga kuizi yanika loba na be preuve nazo balance bino moko boyoka Gatibi ndenga zoloba eza somo na mawa makambo eza vraiment à suivre. Assieds-toi, entre, allez, vas-y. Bonsoir vidéo, papa, présente-toi, tu es dans la famille, il est dans la famille, Kaka Boy. Je me suis présenté, je suis Gatibi, quel est le magnifique, voilà, je suis dans la nouvelle famille, SB, merci maman, et quelqu'un est moto on a monde d'être, ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Merci maman, et quelqu'un est moto on a monde d'être, ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Oui, Nathalie Mouton lobby, je n'ai pas besoin que toi tu m'autorises ou que toi tu me dises comment je vais la traiter. Et tu ne peux pas refuser, c'est une star, c'est une icône, c'est une star. Enfin, pour nous, à notre niveau, tu vois, pour moi, je me dis que c'est une star. Alors, pour mon star à Bingio, on travaille ensemble. Non, c'est pas donné à tout le monde. On a toujours. En 2019, 2018, 2019, quand Sila n'avait pas de chaîne, pourquoi ma belle a eu ce qui m'a raté? Pourquoi t'as mon la chaîne dit ma belle, et puis elle allait partout, hein? Elle allait jouer chez tout le monde. Hein? Si. Pourquoi ma belle a eu et puis m'a raté? Je ne veux pas voir esprit, dans la côte, c'est toi. Tu ne jamais, tu dis que tu ne jamais comme mon nana. Assieds-toi, entre, allez, vas-y. Bonsoir vidéo, papa, présente-toi, tu es dans la famille, il est dans la famille, Kaka Boy. Mais comme mon nana. Assieds-toi, entre, allez, vas-y. Bonsoir vidéo, papa, présente-toi, tu es dans la famille, il est dans la famille, Kaka Boy. Je me suis présenté, je suis Gatibi, quel est le magnifique, voilà, je suis dans la nouvelle famille, le SB, merci maman, et quelqu'un est moto on a monde d'être, ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Oui, Nathalie Mouton oui, merci maman, et quelqu'un est moto on a monde d'être, ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Oui, merci maman, et quelqu'un est moto on a monde d'être, ça m'a bien avec maman poignard, maman na botao. Oui, Nathalie Mouton je n'ai pas besoin que toi tu m'autorises ou que toi tu me dises comment je vais la traiter. Et tu ne peux pas refuser, c'est une star, c'est une icône, c'est une star. Enfin, pour nous, à notre niveau, tu vois, pour moi, je me dis que c'est une star. Alors, pour mon star à Bingio, on travaille ensemble. Non, c'est pas donné à tout le monde. On a toujours. En 2019.
J'espère boyoki Gatsby. Gatsby a expliqué clair. Gatsby encore aza mwana mayele. Gatsby ayebi mama wana. Gatsby ayebi muto oyo apozaki question wana très bien. Eza kaka bango na bango bato a théâtre. Tellement bamoni sila bisalu asala groupe na ye. Nzamba lola atindeli sila bana o bayebi anglais, bana o bayebi français, bana o bayebi nzambe, bana o baza na respect na mama na bango, respect na bakuku nyonso, respect na bandeko nyonso. Ezozangisa bango kimia bato a kento. Bato a kento bandeko na ngai. Ezozangisa bango kimia bandeko na ngai. Ezozangisa bango kimia makasi. Gatsby alobi trop c'est trop fona loba parce que makambo ezokende bien te. Nayebisaka bino bandeko na nga bakuku. Ndako balingi mama na bino te. Bakolinga pe bino bana te. Bozomona makambo ezobima. Ndako balingi mama na bino te, bakolinga pe bino bana te. Eza ndenge moko tanke balingi sila bisalu te, bakolinga pe ba Gatsby te. Bakolinga ba bebisa ba morala ba Gatsby baloba mabe po baloba ke ba Gatsby balongwe pa sila. Ba Gatsby balongwe na SB bokodoka, bokosi, ba Gatsby baza soude, ba Gatsby baza na amour, baza ini na kacha SB. Bandeko na nga eza makambu. Eza makambu bana mama eza makambu. Makambu a somo, baza mitema mabe bato a théâtre. Baza vraiment mitema mabe a koleka tina niveau bo bando kota na bana sila. Ezalaka bien te pe ezalaka te. Makambu a mama bokende nango ba mama la ba mama tocha bana te. Tocha bana te kende ka ba mama la ba mama bana batu te. Gatsby aza mwana respect, aza mwana botosi. Gatsby aza kutu mutu ba jara ba polémique ote bolibo kwecha o Gatsby non. Gatsby aninga makambo ote. Aza na mko aptangisa ko apesa ka cours anglais. Aza na nu oyo eyebi nzambe. To créer ba polémique au té, bo finga na bino sila, bo loba na bino mabe ango, me bo lemba kate, bo sala makita, bo kangele minu, bo sala mitambu sila toujours azot en marché, sila toujours azot sa musala ne, ete bino te, bo lika sila répondre bino. Si vraiment sila ko répondre bino, même si otika la ko répondre bino te bandeko na nga. Bolonga na distraction na ebisaki bino filme na biso eza deja na nzela. Tourbillon eye degré to yambi tourbillon na eza mama na makambo a somo. Kotala kaka flèche yana mam sa flashe biso eza nsi deja kimia. Bongo ko yamba premier épisode eza lokola beba bota mitozo zela siko ye. Auti maternité ya na ndaku bebi ndenge ezalaka. Bala mama eza makambo. Eza makambu, mami si vraiment memeli biso mama na makambu dadi mavungu. Oncle des Abakouk, mami a memeli biso tourbillon eye. Bandeko nanga to kota to consommer film na biso. To longwa na distraction, eza molimo mabe. Tellement bazo luka échec ya mami sko spirituel ba lukete ba yenango physique. Ba kokate, ba Abakouk tozala toujours na amour. Ba Abakouk tozala toujours ensemble. Tozala toujours uni. Kaka ndenge oncle alobaka, kaka ndenge biso bana botos toko soutenir maman na biso. Ba Abakouk oye. Ezalaka nde bongo. Ezalaka nde bongo bandeko na nga. Ezalaka bongo zuwa te. Kanda te za tansila. Eze époque ya SB. Eze époque ya sila bisalu. Botika muninga sepela. Botika muninga sepela ndeko na ngai. Balobi le panier circule encore. Mutu na mutaza na tana ye. Bofingi bo lemba kakate. Kabino moko te makola sila. Botela makola l'autre là. Bomoni makola sila ndeni. Makola sila eza pembe. Makola eza ngatache. Makola propre. Maman soin, o kakola sila bisalu na nani. O compare sila bisalu na nani. Mutu na mutazana ndenge njamba kela ye. Mutu na mutazana ndenge njamba kela ye bandeko na nga. Na ebisaka bino bozala kama yele. Na vie ba pesa ka confiance kaka pa nzambe mutu aza kaka mutu. Bandeko na ngai, makomisu ba ebisaka muninga te. Toyeba ni bilongi, me toyebi mitema te. Tozomona na kaka na misu boye, me na kacha mutema mutu. Mutayeba ngo eza ka nzambe bana mama.
Mutayeba ngoka nzambe pira koma pirate na sa moyo baba kukufobo zala kamayele bande kona nga fobo zala kamayele na sa moyo oyo fobo zala kamayele muninga malamu ezaka kanzambe muninga malamu ezaka kanzambe mama la biso za mutu abolingo mama la biso alinga kabatu metozo mona o kaka batu bazo sala ezoteya biso bana foko zala mayele Foko zala mayele bandeko na nga po makambo ezobima eza pamba te. Makambo ezobima ezolamusa siko biso. Makambo ndenge ezobima ezolamusa biso to comprendre vie, to comprendre sens ya vie. Batuni to liaka na bango, batuni to melaka na bango, batuni to vandaka na bango, oto sekaka na bango, oto betaka bakati, baza nani. Muninga malamu na se moyo bandeko na nga ezaka Yesu. Muninga malamu oko tika ko trahir yote ko bandalelo timo kile kufa ezaka nzambe mutu aza mutu nayebisa rabino mutu aza mutu boza na confiance pa nzambe pire azalaka te na sa moyo pire akoma pirate mutu ako trahir yo aza na ete azalaka musika ka oboliaka na ye obomelaka na ye obovandaka na ye obosekaka na ye yende mutu akoboma o bajuda bazali bino moko boyebi boyebi bandeko na nga bolongwa na distraction komi moma tokota mabolongo nzamba ba genou na se oya mami sisila nzamba ba genou na se oya babakuku tobelela nzambe toza na besoin récite na filme na biso ya SB toza na besoin ya récite na tourbillon oyo nzambe toza na besoin na premier épisode tobeta 200k na premier épisode tomona ba gemme emata tant que tu beti 200k na vie na ba jami pe 200k na ba commentaire pe 200k eko sala mam si plaisir yoza ba kuku yoza vra ba kuku ngala linga kasila oza fana sila toza na amour to fongola babor mama Cécile mama mami elongo to fongola babor mama mami elongo to fongola babor 18h30 rendez-vous filmer na biso fongola babor eleka Fongola babore leka ko zappe publicité s'il vous plaît tika publicité leka et ko sala sila bisalu bien mama lokola sila bisalu na yebisa rabino eza ngolu ko za na famille lokola famille baba kuku eza grâce et pesa mela mutu nyonso te eza ngolu bandeko na ngai famille nombreuse tozana bana, tozana bayaya, tozana baleki, même si tellement aboti bana ebele, aboti naba koko ebele na zo ebisa bino. Aboti bana, biso toza bana mam sisila. Bana biso babenga sila bisal koko eke narande bongo. Nzambe apambola mutu di manière d'une autre. Jamais nzambe ko pambolo ka muto yo yebi ezalaka tezaka rare. Ezalaka pasi omona ka mutu moboye baneto kute na moi lo moboye occasion moboye epesa melio bino bo comparer vraiment mams na sa moyo yo na sa moyo to ko juger mutu te mutu juger mutu ezaka nzambe biso ba oto aka kopesa ka conseil parce que kuizi yani ka finga raté apesa ka conseil bande ko nga bino moboye bi kotala mams moi sa pembe moi so azanga likwanja azanga nduta moi sa pembe kotala mamisi propre belo kakola mamisi na nini nzambe nenga kela na ndenge na ye nzamba kela sila bisalu na ndenge na aza kitoko nzamba kela pesa sagesse intelligence discernement na kibonzambe toko comparer sila bisalu te to comparer na nani mutani fa sila bisalu azate e foto bisa nosko bon foto kenda na ona ba vérité. Bon, comparer ma cola sila na ma cola l'autre, na ndenga nini, sila bisala za na ndenge na ye, mutu na mutu za na ndenge na ye, mutu na mutu basala na sa moyo, nzamba sala biso to kokanaka te, meba mapasa ba kokanaka te, omona ka lipasa musu mutu munene, lipasa musu mutu muke, lipasa musu munene, omona lipasa musu muke, timo omona musu muke, njuze musu munene, eke na bongo bana mama.
tokoki ko comparer ba tout na sa moyo yo biso toza ba nzambe te muta jishaka mutu na sa moyo eza nzambe biso ba cuisine yani kitifi na bino to pesa kaka conseil parce que toi na besoin paix toza na besoin récite ya SB toza na besoin film na biso tourbillon ebeta ba wow j'espère na film na biso to kobeta na premier épisode 200k parce que aliro to zelango fait beta ba kaka no fo beta bombe bombarder bouh pour la mam Sissi là et ça les plaisir et Fata TV et Zande Bongo bandero nanga cuisine Yannick na bino nazalaka muta zuwa te nazalaka muta kento te nazalaka vrai abakouk nazaka na poste nazozela bilaka course na mutu te tomate escalier malembe un par un kande mamisa kocha abiso ndeto osala mwana mayele ayokelaka mama na ye mwana mayele ayokelaka mama na ye nayebisaki bino mama na se moya azalaka kaka moko eza nde sila bisalu sila bisalu kuna nde makambo eza bongo bana mama eza bongo bandeko na nga kaka bino moko kaka bato ya théâtre bovandi bobi pourquoi kaka soki ya sali filme kuna nani olekechu abengisa bato aposa bango ba question bino moko kaka bobandi kovanda bozo swami nu bato aketo bamakita na bino lekechu mwana bitinda mukala sila bisalu ezalaka bandeko nanga. Est-ce que les Kechu vraiment botala ke na soni les Kechu ebi ko luka mbongo asala musala na ye si la bisala ofuta les Kechu combien si la bisala otinda ka les Kechu ke noko zora ba tout so kuna basali émission zora bango posa bango ba question si la osala musala na ye les Kechu pe osala musala na ye les Kechu aoki ko zala mwana musala si la bisalu te bolonga na ba ide na bino ba ide moko mabe boluka ka bo bebisa ba contact ya sila boluka ka ke siko sila zala ka bien bolika bo bebisa bato théâtre bo vraiment mitema mabe boza vraiment bato mitema mabe tina niveau te comme sanga somo ka ndenga lekechu azwaka batu soki baleki ndenga bengisaki rock ndenga posaka ba question Gatibi abengisaki Shikito abengisaki nani Lovita ezangisa bino kimia. Pourquoi les Kechuka abengisa bato SB alingala batu nini yango le Kechu za mukala sila les Kechu est-ce que vaza koza mukala sila bandeko nanga boyoka soni makamsu bobimisa ke boyoka soni na sa moyo boka soni est-ce que va sila ko tina va les Kechu ke no sela nga musala o bandeko nanga respect ça respect les Kechu n'enga respecta kasila n'enga sila zong sela ka ene saki bino bien ene saka bino bandeko nanga mama na biso za mutu a respect mama na biso a respecta ka mutu nyonso mwana mukolo mama na biso ebi ko vana batu ebi ko yamba batu na ndaku na soko kei ata jo romela te me avo bima ta maya pamba o romela na poso liate na okene na kika vite mama bite me lata mai moya kishasa no boyebi moyo bozo ka Sandrine ndenga zoloba moya leki makasi moya za makasi bandeko nanga bazoloba moya ne leki makasi ata ma apio melo kichi mutema et que ça leur bien et que ça leur bien bandeko nanga yi nesa kamino bolamu epolaka te bolamu egangaka o leke chwa salaka eza musala na ye ezate que si la mutatinda ke po boli bo créer sous ba problème bo créer déjà mais bo linga bo comme ça grave faut te expliquer bino boy oh les quechua salaka eza musala na ye les quechua za mukala sila bisalu te pa otika ko za mukala sila bisalu te bino bo mona ko za mukala za rapete eza lo kwa sakara na wera sakara ndanga zana okiko kenda finga pona wera mais sakara zana ba problème ebela batu makamwa mikumba na nyoto ko apa sakara bandeko nanga sakara kuto azaki mukala wera a comprendre luka na kimia na batu nyonso est-ce que les quechua za mukala sila bandeko nanga bobanga makambuko bandeko nanga esa bien te botika sila calme botika sila vraiment vanda calme
eloko nini yango olali sila olamuki sila ozongi boye sila mpona nini bolingaka bodistrai bato bolingaka bodistrai bakuka sila bisalu pourkui boza mitema mabe boye sila asala bino nini na sa moyo asala bino nini kaka mpo afongola groupe ya SB resite ya sila nde ezangisi bino kimia bato akento asala bino nini asala bino nini mama Jeannette bosolo na kati ya limani asala bino nini bandeko na nga esala pasi na mawa ezosala pasi na mawa telema tolinganaka te telema tozoseka me na mitema eza mabe ave ya moninga ezomonana mutu moko kaka bino mibale mutu moko kaka bino nyonso monde mobimba sila aza kaka ye moko panike sila aza kaka ye moko pani parce que sila aza étoile sila aza lokola monima na kati ya RDC na bato ya théâtre eza nde sila bisalu aza monima yango ezangisa bino kimia aza monima yango ezozangisa bino kimia nayebisaka bino mopepe bakangaka ngo te esika ni bakanga mopepe boyebisaka bomanifeste na bacommentaire s'il vous plaît bandeko na nga bomanifeste na bacommentaire kotala kaka resite asila kotala vie asila muto okanga ngo aza te parce que sila aza nzambe loba nzambe moko apermettre take nzambe alobi non 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 ata bokoti banganga ata boke na bakisi ata boke soki ndenge nini eke simba te parce que sila aza couvé par le sang de Jésus parce que sila aza protégé na makila Yesu bandeko na nga bozalaka bien na moninga mokili eza mokie bozalaka bien na moninga mokili eza mokie sila bisalu asala bino nini bozangisaka kimia asala bino nini mwana bato ya nzambe asala bino nini eza likambo ata sila mutu azalaka na tane bandeko na nga bongo te lelo cuisine Yannick TV na chaîne nga cuisine Yannick TV mata bomona ndenge ezomata bozomona soki lobi ekomi 1000 nakomi bamona 1000 abonnés nakomi mama oche video esali 1000 abonnés boloba cuisine Yannick asimbi kisi te eloko na eloko ezalaka na ta nango nayebisaka bino tobotamaka mutu na mukolo na ye jour yo kobotama jour nga na kobotama te grâce nga na za nango yo za nango te fo boyebaka ngo bien tokozala toza bamapasa me tozala na grâce moko te tobala jour moko te meme ata nde babotaka bamapasa babotamaka jour moko me heure moko te bandeko na nga bokanga bien bandeko na ngai na vie mutu na mutu aza na ta na ye foko sepea na lipambola moninga mpo nzambe apambola o eza lokwa cuisine Yannick TV nasepelaka na lipambolo ya bandeko mpo nzambe akopambola ngai nalingaka lipambola ya baninga bapambwama mpo nzambe mpe apambola ngai ezalaka bongo soki olingi nzambe apambolo soki olingi nzambe mpe asalela yo kozalaka motema mabe te mpo oza motema mabe ozomikanga vi na yo sans le savoir bozalaka mitema malamu ekomi epoke ya sila bisalu ekomi epoke sila bisalu asepela kobanda 2023 ti 2030 eza nde SB nde makambo bandeko na nga sila vraiment koka vraiment santa tukutombele tina ti eza mamwa nzambe sila bisalu abanda théâtre lelo abanda théâtre kala apeye bapuri mpo lelo akoma boye bandeko na nga boza motema malamu ko bosepela mpe na moninga ko bandeko na nga mpo na niki motema mabe boye bino nyonso contre mutu moko bokomo simba meme na bana bagatibi bokomo simba meme baleketu mpo kaka bobebisa misala na bango mpo kaka botrahir bokeseni tie vi kuna mpe bengisaka bato mpo ani bolobaka te bolobi kaka ya leketu bokeseni mpe kuna esalaka mutu mpe asali filme mpe asila kitoko apesi makambo okeseni tivi mpe bengisaka boloba te kade ketu ndenge alobi komi mukala sila par rapport à quoi bandeko na nga eza soni na mawa eza na communauté na biso so tomona moninga azokebie biso nde tozana mpona kosoutenir ye sila bravo sila en tout cas boye kende boye nde kitoko me bino bozoswa minu me bino bozosala bareunion bamakita na butu to na moi
na moi bokoka si na butu bokoka ete boye na moi pe bokoka ete bokomo ke na bana bokoka te bosisango boko silisango parce que si la bisalo aza couvert par le sang de Jésus bana si la bisalo baza couvert na makila Yesu boko koka linda koti te mishu mbembele nomi Alicias Chiquito Gatsby Beste boko koka bango te makila Yesu ezozinga bango butu moi Kuizi Yannick na bino na priaka pona sila bisalu na priaka pona bane na priaka pona ba membre bandeko ne nyotu ba jouer na kati ya SB na priaka pona bango pe bazopesa réussite ya SB photos a toujours na force photos a toujours na amour photos a toujours uni balobi bakabelo eza mais kabelo solo eza kaka moko bakabelo eza kabelo eza mais vrai Kabelo eza kaka moko chez Olga Kabelo Kabelo asuki Kabelo zo baluka boka so tiesu kai suki na moko meza Kabelo wana nde ya solo balobi nil paraya seulement pas Olga Kabelo a solo kuna nde makambu ozana besoin numéro Olga Kabelo benga kuizi yani kitifi na kopesa kaka bino moko bozo créer ba problème bozaka na bezo bokabola sila tikala ye moko bozaka na bezo bochaba tumusika sila nzamba lobi atatika liye moko azana bane yebela bana babakuku pe sila bisalo kotikala ye moko te po azana baninga na ye même so boza 10 bolinga sila te na saka bino même mibale même encore azana po bako soutenir toujours sila bolamu epolaka te bolama mama na biso sila bisalu ezoganga ndenge bomone ka sila bisalu tomoni sila bisalu te na spectacle Ansi Luzolo tomoni sila bisalu te bolibo créer ba problème sila bisalu ye moko sila bisalu asalelaki si Ansi Luzolo mission baba kuke bokene ko soutenir noko Ansi Luzolo baza très bien à Sila Bisalu. Ansi Luzolo a dit pourquoi maman a quitté. Ansi Luzolo bazalaka bon terme na Sila Bisalu. Botika kocha ba division, bolinga bocha ba division pour bo régner et ko simbate. Sila Bisalu azawana asalaki publicité, asalaki be émission poto que ne ko soutenir Ansi Luzolo na spectacle wana salaki. Kaka ndebo moni Sila Bisalu na kacha spectacle atango bo libo créer ba problème. Boa makasi bokoka baba kukuti bokoka SBT nyonso bozo sala zéro nyoto bozo sala na butu to na moi eza nyanchi eza nile sans effet on vend to kaise kutu ndenge Ansi Luzolo asalisi spectacle ana tomona sila bisalu tomoni sila bisalu te tomoni ka bande kone misusu tomoni batu misusu mais sila bisalu tomoni ete chiyo kendaki spectacle no kenda potala sila bisalu bopesanga ba réponse s'il vous plaît potoko kendaki spectacle ano tala sila bisalu okamusangai parce que sila bisalu azana ba programme ne azana ba occupation ne azana makamu na ye ba programme na bino eza programme a sila bisalu te ba horaire na yo eza ba horaire a sila bisalu te bandeko na ngai bokanga bien sila bisalu na Ansi Luzolo baza ba sœur na ba frère Sila Bisalu na Ansi Luzolo bazalaka bien bakozala toujours bien Sila Bisalu soka kendaki spectacle ana te Ansi Luzolo azalaki okura yebi parce que Sila Bisalu emoko asalelaki Ansi Luzolo promotion. Est-ce que Sila za mutema mabe Sila za mutema malamu bandeko na nga bino bomoni ka batu ba yena spectacle ba otala Sila salaki nana salaki yango bandeko na boza mutema malamu ko. S'il vous plaît, balamandeko na boza mutema malamba mama. Sila sala bino nini yango. Comme ça ngai oncle des abaku que comment comme ça cuisine Yannick TV. Asala bino nini yango. Chez la Fayou na kacha Genève. Chez le nani chez na batashi. Sila sala bino ni bandeko na comme ça ngai chez la Fayou na kacha Genève nde makambo. Comme ça ngai Eka musanga makambo nga na omona na sa mo yoyo. Kaka
Quand on a un spectacle en Siluzolo, comme tout le monde ici, la terre, si la monanité, Moutunaye, to kase kuta ozala. Bon, kendeka pour botter la sila. Bon, donc, kendaka ba fête, il faut botter la sila. Bon, kendaka matanga, pour botter la sila. Bon, kendaka ba spectacle, il faut botter la kaya longa sila. Na bisaka bino sila bisala za monument RDC, bon, njimake. Faut bo acceptaka. Parce que bon kaka spectacle kotala ka spectacle en Siluzolo bon comme on le boto moni si la te si la vraiment kimi mutuna to kanisa ki si la koya nana sala promotion et ça si la bisal za mutabolingo si la bisal na ans ba solara bien bazala toujours bien ba osala bien en Siluzolo za onka babaku en Siluzolo bravo pour un spectacle wana to sepela ki bisoni otu babaku biso tozalaka bana bolingo lokola mama na biso emokaza mama bolingo bandeko nanga topesa tana tan towelela keloko te na sa moyo nyoto engengaka eza ori te nayebisaka bino nyoto engengaka na sa moyo eza ori te mutu mosusu omoni aza nde na mbongo na olia misuni olata kitoko me emsu na buto olala te emsu yokuta olie matembele olala pongi ya babebe bandeko nanga topesa tana tan tozalaka mutema malamu mutema mabe futaka te mutema mabe futaka te makito bande bandaki banda makito ebandaki toke soki 2 mois soki 3 mois nzamba obatelaka asila sila olala pongi ya babebe nzamba obundele bitumbo osila yebi tazolonga nzamba obatela olala olamuka foto banga nzambe foto kangama na nzambe mutu moko contre bino nyonso sila za nzambe sila za nzambe esa bino sila za nzambe fo bonzima kabandeko nanga baba kuku oye toujours maboko likolo pona mams j'aime et mata et que ça la bien s'il vous plaît bandeko nanga to consommer film na biso tourbillon même si ozo sala biso boye pourquoi même si la ozo sala biso boye tozo zela film na biso maboko akofungwa mato lia bio na bio biloko ebelaki déjà et comme ka même si fois tshana basani akabola mwana lia meziro alingi nde tozozela nayebisaki bino tozala kaka prête nayebisaki bino to soutenir mamsi na biso na tous les domaines to soutenir mamsi na biso surtout na ba prière na betaka c'était ça très important Bon, tout soutenir même si là na tous les domaines na prière, faut prier pour naie, faut prier na bana naie, faut prier na bandeko nyonso bazo jouer na kati ya film ya tourbillon. Comme on a le canal tourbillon, mam ama kasi na ba titre, nzamba ba titre zande yo. Nulle part ailleurs, seulement na kati ya SB, boyo ka ba titre. Révélation, domination. Bozoka, révélation, domination, trompette, aïe aïe, na momo eza tourbillon eye bolongwa na distraction bandeko na nga. To consommer film na biso calme. To consommer film na biso calme, même esprit, même moral. Bino mo boyebi. Baba kouk na bisaka bino bozala maele. Ndaku nyoto ezanda kubakota kate. Émission nyonso eze émission batala kate. Esiko bazofinga mama na biso tokokota te zape. Esika bazolobela mama bino moko boyeba ndeko balobelaka mama na bino. Boyebi bango très bien. Bozalaka toujours maele bandeko na ngai. Tokofula bayinya mama biso te. Biso toza toujours na attitude d'amour, na attitude de prière, na attitude d'avancement. Ya récit ya sila bisal, eza biso babaku. Tozala toujours uni, tozala toujours en amour, même esprit, même moral, victoire eza na kada biso. Bandero nanga, Natasha Tekalea, eza kaka bongo. Mama Cécile, eza kaka bongo. Mama Lili, Belinda, oh baba coucou tellement boza ebele. Maman mami elongo, oncle des abakouk.
toza tellement ebele on atangi te na lela bino ya trop na lela bino na koma na famille nombreuse ya babaku que ça la nga plaisir respect ebele pona bino merci ebele bandeko na nga o boza na live na nga merci na ba o bakoya après merci na ba o bako s'abonner bako commenter bako aimer bako partager merci na bino nyonso na lela bino ya trop tout le temps na lobaka que tout le temps dans le bac, je vous love. Dans les labino, il y a trop. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Kati Okonda, sans oublier. Kati Okonda na kati États-Unis. Kati Okonda na kati États-Unis. Okonda wetu. Abaku katongo. Umela. Tellement tosé belé nzamba lola abati la sila bisalo a protéger jour et nuit makila yesu ekouvrir ye bande konanga babaku na komi nanga na suka na pesi merci na bino nyonso ciao